Babenga nzete lolango na par rapport à quoi? Par rapport et renforcer biso mibali. Na makambo etali mususu amba kusiba na vivre na mwasi na o mais oko misaketi na suka te. Mbote bonjour bande ko balandi nyos tu émission au Gram si chaud. Babi Gram si chaud ne tombera jamais. Balobi elekara bon na site na mino ya lengi ya mpifo ya kafu. Toujours na Carrefour des Stars. Carrefour des Stars ya yemoko la mignonne la patronne Mimi Alemba Ange Gabriel moi sur azanga lisumu moi sur azanga problème. Sokozuye na problème c'est que yondo bandaki. En tout cas moi ça aura pas problème na batute. Mais vous abonnez toujours massivement à Carrefour des Stars, chaîne le tikala moko na YouTube, atana libana mboka. Tu vas na Carrefour des Stars, ya moko yeme la patrona. Carrefour des Stars, mais la bino toujours malamu, mais bino ba sans tabou, mais bino musique, mais bino ba gag, mais bino ba théâtre, tous les makambo les kana na mboko. Mais le Carrefour des Stars et bino maramba sika. Bon découvrir on kana mite na invité na ako se présenter ako lobana ya zali, miloko ni na tekaka, miloko ni na salaka. Bonjour Yaya. Bonjour. Ah kugo pese biso kombo ka ndenge zala. Bon, kombo na ngai batu mingi na baza bamesa benga mingi souvé na kombo na nga pale benga mingi DJ boss. DJ box. Na mingi DJ boss. Bon, na vandi na salongo na veni na baba kuni kekwit. Papa nanga mubunda, maman nanga za mutabandundu. En tout cas, za mutabandundu. On tente to mona déjà ndeko na biso boye, to comprendre déjà batabandundu bazala makasi na mwamba biloko ngo. Lelo ndeko na biso lobela biso nanu, makamba banzete. O poto yebe bela ba mibali na biso lelo balilaka mwa mukongo passe. Moi koto yo passe, azoko kama ko beta mama, ta ko kama ko sala mama boete. Mais ndeko so, mais kana ko ese so to moni ke yo tekaka ba biloko, to moni ko tekaka banzete. Mais kana ko ese biso ba banzete, mais kana ko expliquer biso banzete o nzete o eza nzete ya nini, nzete o esalaka nini, nzete o etretaka nini na kati ya nzoto. Tango o loba na biso o lakisa biso ne to moni osimi nzete moko boye, expliquer biso eza nzete ya nini. Bon, nzete o moni ya loba makasi. Nzete o moni ya bokoko. Parce que moni net na bamboka bazaka ma trop reculé na makambo etali ba médicament ba kisi ba nini bano sala ngo troté ya mundele bango sala mingi bokoko ko ezali nzete to benga lolango. Oh nzete lolango na ebite na bunzengo na biso fo bendela biso nzete lolango oyo nzete lolango eza nzete moko bien soko zo kata libumu passivement de libumu to solo ka banyama zo so o katonga mukie ya mubesu nango otafuni meli mai na ngwana misisa na ngwana obwaki na ba seconde o rasul libumu passité le nyama o bande ko déranger akimi c'est pas okufa akufi na sima o sentir ok bien ce qui peut au CP là o comment no lire ngo comme habitude so qui m'a douleur passer ils appellent yo et traiter ma casse taper mon Congo ils appellent anti-poison pour me la masanga na baninga bazelo ka mabe batilo na masanga masuku ozolia ndete o ibaki okito mata fo sanza. En tout cas obenga ngo nzeta lolango meto monique ezo sa mamba lolango te po lolango wana eza bolingo tant to monique eza mamba lolango te mais eza na marambo ya retraité ba libumu mais quand que clairci biso pourquoi obenga ngo ta nzeta libumu te mais obenga ngo nzeta lolango. Bon babenga ngo nzeta lolango na par rapport à quoi? Par rapport et renforcer biso mibali na makambo etali mususu amba kusiba na vivre na mwasi na o mais oko misaketi na suka te. Mais extraordinaire nzete oyo ya no renforcer yo na ba place yo ko marate o bana okoma. Donc place ko roniata mama te bosa masolo donc nzete o e traiter marambo ebele pardon donc nzete oyo nzete za nzete lolango ko traiter yo pe moi libumu pasi moi anti-poison mais et traitera lisusu makambo susu so papa yo ko kama ko dobe mama te donc ba donc pesa ko kombana eza be bisote donc koko bango monde ba ki valeur nzeto ya ba pesa ko kombo lolango. Mais à part wana to moni su banzete mususu wana ko yipe ko expliquer biso à part oyo to moni banzete mususu bon banzete sali a ebele moni on ba eti oyo
tobenga yango qui pêche et ça la nini to bateka bakisa batangawisi bani ba mère to bayebi yango qui pêche et qui se moque ça bien parce que à tous aux douleur aux gens mokanga pasi au sali misa au saba bisala makasi neti bato ba memaka ba ciment ba bloka kilo wana monicule vendre biso mingi na mokongo maintenant aux olien nzete oyo azo kimisa douleur wana a traité mokongo azo traité apesi mai na ye ekitaka biso tina ba nice Nice ya on a vu sur 4 à tout tina nice à toi qui me fait me mourir d'engé là-haut azo kimisa be feu wana daga bien à traiter apesi sa dosara sucre dosara pour moi existe biloko de liaka et dans la sucre attends ma de mélanger dans la sucre et on a recommandé âge mo to comme na 70 de quelques comme sentir comme de comme le roi mo fatigué ozo ko rasuté de lembi isanze to au moins na makolo comme ko vimba yo on est à dosara sucre comme on a moto so mo azane jeune papa mais makolo comme ça nini et comme ko vimba comme ben de le rhumatisme mais et dosara ya sucre maintenant ozo lente o maintenant aux autres secondes j'étais au colo au commandant mon colo aux ana makasi na yo okino tina ki bopa aussi ma peine j'étais na makasi no ta go sela j'étais au parce que oya bokoko et tetara eza bien en tout cas merci beaucoup to moi déjà au laxi biso j'étais lo lango laxi biso mon pêche j'étais lo lango et traitera moi eza anti poison j'étais lo lango wana et traitera pe soki oza o comme baba ventre moi ndenge sala rara et traitaka to moi ni pe j'étais mon pêche mais ban j'étais zebele wana faut expliquer biso to moi ban j'étais mike awa banzete ebele wana faut que expliquer biso bandeko balandi balingaka vraiment ma précision mokie po esalaka moi bien en tout cas bandeko balandi bo continuer ka ko s'abonner na Carrefour des Stars ya yemoko yeme la patronne Mimi Alemba Ange Gabriel balobi Carrefour des Stars chaîne moko tikana na mboka oyo ata na Congo na biso ata na Libana mboka na Europe na Asie donc chaîne ezaka moko bo s'abonner po bo mona makasi bo nzete oyo eza nzete ya bon nzete oyo babenga ngo nzete bandoki sundeni par rapport à quoi eza nzete moko ebenga na biso mabe on attend le pont au foot là soko zui yango mo mukie obendi poso mo mukie otena mabola otumbi o comprendre que ndokaza ka tolopanga na sens au mona ka msu bayer na ko tomboka otumbi loko ndingi nini ani ko silika ko tumano mo loko moko esala ngo mabete na kata lopango ado tumbi tula to mona ko tumbi no tula et déranger ngo mototé et pezaka solo mais o comprendre tant tumbi kan nzito oyo moto moko a tele milieu a tomboki c'est que est déranger par rapport à makambone o asala ka dès que déranger pas yebi yango da mabe yango nzita bandoki pas rêver ça moto mabe ko ta bombami donc déjà bandoki to oyo ya bandiko ba abonné na biso ya Carrefour des Stars babi ozan nzita bandoki donc soko zo tie yango zo ya soko zo tie yango en tout cas ko déranger tous les sorciers au bazana kata lupango à part nzita bandoki oyo et à part ko traiter ko kimisa minimum mabe ko traiter susu nini bon azana vite ana vite si soko ozana douleur na nzoto to bazorango otuchango otimanda mama otuchango otito mafuta mbili otuchango opakoli atokoyo bukani aussi choc makasi ndeti temps OK na hôpital musika na mita ba msu butu kisa ya rofina ya masinzo tezate soki ndeto oyo ezali pe obendi posango tina mona ko tafuni ko tosi ba choc ana pakoli yebaki na tongo la muka efemo te mabe osala melao si OK na hôpital ozana lobi kwa bien donc même si babenga ngo nzete bandoki za nango makambo te ke bandoki bapumaka likola nzete o meza nango nzete ka rezo traiter nango pesa nango ka bokoko eza bokoko esungaka esalisaka biso ata biso mopende toteka yango mbongo ma mère baesaka biso fo koliaka yango kote beti libaku ozima shoki tafuna nzete wana tia kota pasi wana kanga chasse kanga elamba ekosunga o eza nzete moko eza bien yango toboya konéglige yango totekela yango soki moto akosomba yango mpe tolakisaka eke nzete oyo eza mpona boye soki ate teme mpe akosomba yango akokende akomona yango mpe ndenge nini ekotraite ye
En tout cas, merci beaucoup. Candidat, le babo continue toujours à s'abonner à Carrefour des Stars, chaîne na biso yanga ya yo, chaîne en pifo, chaîne ezalate donc et en moko na ndenge na ngona se ya moy o. Mais tout le monde a battu mususu bazora ba mata kita bazon batia na kati ya masanga. Na yebite mata kita wana izalaka kaka po papa na mama na mbetu ba mata. Ba kita to ezalaka vraiment pour na nini, pour na mona ka pe batia na masanga. Mais quand on peut expliquer bon, faut mona ngopi. O ya mata kita mata. Kita mato ezara bien. Ndeti biso banwala un moto bana biso on a likana ndenga. Ndeti bino banani? Ndeti bino banwala bomela ngo. Ono ezala kana mabete. Bete. No e comme tabe mutu bandite. Mutu mo zani da bandi. No ezalo moko emotivant no moto. Kita mata o isala biso bien er moko moni solo wana ya mabe ya likaya moko so bayango et pas bato ba melango ti alors ozo déranger bango. To tchana biso man tete o isala bien. Biso tchona kita mata et na likaya o baye so baye ta bière. Siko pona bato bataka on a kati ya bière. Bato bataka on a kati ya bière, isala bien parce que on tchona kati ya bière o mela et puis so appétit et puis so pe posa et ti ndiko ke. Et puis so posa ni. Et puis so posa suka faut da rappeler la maman. Te lo bango bete puis so posa ko si ba na maman. Et puis so posa au de maman. Peu le bien des mots bien, des mots calmes et renforcés. Puis bon, on a raté on se bat bien. Nous autres nous m'avons dit à Otomboga. À comme là aussi les gars. Des on est aussi là qui faut le gara maman. En tout cas, merci beaucoup Bandeko Balandi émission hologramme si chaud na Carrefour des Stars toujours. Malbiso ko ngomona biso espace ya botoza non loin toujours en Willery, espace les champions de bar na biso les champions ekufate ezali ezala pe ekozalaka toujours. Ndeko na biso la seso bandita bi mata kiti sa wana ngolo côté oko so pe na masanga. Oki pena zote ningani gigi. Donc esenga ka folongo na moi quartier ndenge ezalaka. Ya a part wana na bakanzete moko besoki nzeta bololo nzeta bololo esala nini nzeta bololo esala na nzeta malobai toyoka ngo malgré to saela ngo te nzeta liloba ba na ngo te ta pour la o on va donner demain pour nzeta liloba ezala bien au moins misusu kulinga moi c'est pas la banque difficile mais kulinga moi c'est pas la banque difficile ok yana ngo facile yana ngo te o boma moto kulinga moi c'est moi ça ne moto ayo ka rapper moi ça ka lokanga mobile ni na raisonner ni pas raisonner déjà liloba ezala bien ato ki na problème là momi na o bomana ki bana butu yini nga bonga benga songa nga bana bengete to tika na bongo mais soko su ntita liloba ezala bololote ezala secret soko su ngom ko kati otina salo lemo so bengeta Sandra atabaka budo yo madame Sandra so bengeta Sandra atabaka budo yo ora suka fatelema ayoka yo yebaki tanga yokio nyeso to bo pasaki lobi abosani nango on a répondre bien ils m'ont comprendre on dit maloba tu bien on dit liloba c'est la on se condamne olonga la poso nango ata poso tata yimo on était on a ça le lem vandi na yo toute la journée za bololoté ya bololoté a secret makasi vandi na yo izela moto azana dossier na yo so bengi on sentit que n'était na aider yo ataki na kanda ataki ndenge nini o mona ka linga yo kayo atabeki atatele misinga na tele mateme tango ko benga yo mona ka a tele mo lobi nini o bengi nga nini suka ya kaka ayo kao. En tout cas, merci beaucoup Yaya, merci parce que vous répondez à l'invitation parce que vous avez belete, vous avez belé baboek na moko l'accession makambo mais yo na bolingone senguza na ngolo ko la tata nzamba créa ngana yo au sepeli ko répondre à l'invitation. En tout cas, merci beaucoup. Le Baratou continue toujours à s'abonner à Carrefour des Stars. Carrefour des Stars, il y a des chaînes qui sont moko toujours à s'abonner. Il y a quoi que passer biso numéro néo ya téléphone mais avant passer biso numéro néo ya téléphone tout le monde peut nzete mobo ezara na nzete mobo baraka estime ça papa likata comme ça moi ça likata mobala likata mke likata ne ko munene o ala munene ko mke to ebite nzete en est-ce que uzana ngo ko expliquer biso rapidement parce que to ki ma déjà simangonga ko to benga ngo mugombo mais nga azana ngote palo na bimaki to benga ngo mugombo mais nga azana ngote mugombo kana ezara bien sans oublier ngo chaque jour njamba sala on attend on a pourquoi ben d'accord na biso ya mibali nzoto na biso osati vanda ki kata mezo kola deke to vima
Attends, il bord moqué, mon senti là qui est bord, on a eu moi bien misé, comment vu mais comment vimba yango mukava et comment déformé, tant que moi déformé bon, attends tu ne relances tétana, il y a tika libo pour la libella. En tout cas, merci beaucoup dans le Bikara. Ceux qui ont une émission très beaucoup, tu as toujours dans Carrefour des stars. Ce moment, il y a un espace à Kanombo et à Kafu Kafu. Tu as toujours dans les champions, dans la musique, tu as rempli Willery, surtout Nibar, les champions. Et ben partout dans RDC, c'est là pour nous Mboka Libana. Merci beaucoup de répondre qui na émission na invitation nangai. Merci parce que l'actif sur banzete belé mais to kozonga la yo lisusu. Ceux qui bana poto ba pour sa numéro na même pas poto ata ya Kinshasa parce que na Carrefour des stars batu tout ba sabona rakuna. Donc ceux qui okoyi kopé sa biso na moni numéro na ya téléphone yango eza plus 243 85 62 et 63 22 458 numéro ya ndeko na biso pour expliquer banzete o écoute mususu tolobeli te parce que eza plus 243 85 63 22 458 yaya soko za mama ndeko na poto ata omuna kini leo kotanga ki mère Sandra parce que mère de mère yewana oyoko pesa mwambote kaka ndenge ezalaka ngaza bandeko nanga mingi nde na Angola pas de problème ko pesa mwambote na pesa bandeko nanga nya surtout o baza na Angola famille na ngai baya na ngai famille nani famille Matata na pesa bango eza ndeko Christian Matata tiba on a famille na ndeko nete mais non na biso ya famille na biso ya wana Matata ya pena na ngai na pesa bango nya mbote na pesa bandeko nanga pratique côté bazali mbote même na tiango na pesa ba masa na ngai tout mbote dagi nzamba sunga bita so makasi tumona naka pesi pe ba kamba na nganya so baza kalme poser tumona naka pardon avant to kabwana ngi tuna ka banzete o ozwaka yango wapukindaka na mboka penza kuna ou soit obuka yango kaka na koto te to na base to somba yango na base to na somba na Gambela osoma na Gambela est-ce que bato bazwa na Gambela bazwa yango wa euta bamboka ebele bamboka kati euta ba Congo monsieur euta pe bandundu monsieur pe euta pe bakota mbandaka d'abord quand on banda ba bikote na pigi même ma vanda kana vraiment ba rêver ça bandito mingi ba pigi mais bon ba sala trop mingi beaucoup na bango. En tout cas, merci beaucoup. Nabibo s'abonner toujours na Carrefour des stars. Yaye moko yeme la patronne Mimi Alemba. Ange Gabriel. Maman le pas on a kata Canada. En tout cas, bah yo zara médecin te ozala ka docteur munene na kata Canada. Maya Mimi de moi Asuka Alemba. Yo nde vraiment base na ngai. Babi la vraie parisienne. Maman na Luna. Moi si amundele babi la pièce unique yonde makambi sonde na bango kuna nde ba problème babi émission na bito oh voilà matière ya o to benga ngo encore encore on n'est pas bon sur le mot genre vraiment n'est pas bon dans ça là c'est na zungo na bon ya on bombe on point ni or que c'est le comment faut autant penengo te ba biloko yo ba na maki parce que yo landele mingi banzete ya on n'est pas bon sur zungo ya plus cher tout on a ba on a biso on a likata na biso manda to préfère ndama plus cher et côté na mo 4 ninga soki na tonde te ba partir ba 10 heures depuis que Kamalanga wana soir il va que attendre bandi ko bomele ndoto na bandi ko dobe na otika la ko vexité na ko dobe na force et ko pesa nga force pe ndoto na na mitana et otika la ko kidati la debout et ko kidati mbona verser siko o salela encore siko yo soko tsango ndeti na 10 heures bi que madame oyana soir siko pour au verser faut au sala ngondeni donc on va taper 48 heures verser non te que bon pesa comme boma ya et pas nyoka moi ba te beto ko to mono lembi na otigi na o mais ba wa suka o vexera pata yete o kuda pe mususu pe ka o so po linga ai na tonga mo ko deni sous journée c'est conseillé de temps on a 10 heures maman ba na o ya na 18 heures moi te ko mi boma pe quelque part o mi boma pas à ça l'année pas cité a des raisons pe moto wana da pesa sentiment na yeka avant ni kana na ko
eza te eswaka to pilipi te yeso te siko ndenge eza na mwasi mpa kokosala yango te basi mpe baza na oyo bango me wapi ya basi nde na yango te tosomba yango explike biso kaka ya basi elaka lokola munga basinge basi munga basinge basi batiango basi babaka yango sikoyo na se ya basi comme ça basi vierge epesa basi kaka mposa mobala siba basi sikoyo esalaka ndenge nini ekabusaka bango mai donc ekomisa ebenaka nzoto ya mwasi ekomi trop serré ozongi ndeti vierge ndeti ya vierge mpe soki mwasi atiango na miniti wana donc papa oyo bamba kaka so bambi te akoka te akondokosede mpa moto mosusu pesala bolokwa dikidiki ndenge ezalaka bien wana naza nango te mais en tout cas eza bien eza nango na bainconvénient moko po te okokotiango mpe boye olali no mpe ti lobi posali mpe te esa eloko te ye aza na kati ya nzoto. En tout cas merci beaucoup bosabonner toujours na Carrefour des Stars ya ye moko yemela patrona tokoma vraiment na suka émission na bino tokoma na suka émission na biso nyonso tomonana la prochaine mais ya maoka niki babi yo zaka yanga ya mutema donc soki yo te gram si show oyo mazate quoi ya mimi alembaka ndenge tolobaki lelo mwana maya lakisi biso banzete ya banzete ya banzete ya banzete merci beaucoup ya tokoko telema na biso tokoko vraiment na suka ya émission na biso mais tokozongela soki bana poto ba vraiment na besoin na yo baya okutana na yo to baya koluka susu ba oyo mususu ebomba maki tokobenga yo toujours na numéro pesi biso to ya babi na bunzengo na biso babi yonde mokonzi yonde maboko yonde maboko banki donc yo soko simbi bilili to ebite quoi donc yo zora biso ba large te zora biso le ba gros plat. En tout cas merci beaucoup à la prochaine édition. Bisous 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 bisous.